Tant ba yusuna ki akati motema na singa tanta bo pesa ngai na simba yenano na mekano pende na oki na msusu pa ko lamuka pona to mona pe na comment croire ce qu'on a miracle moko nzamba sela nga miracle moko o na una mona te pona nga akema nga mona mimba nyo na bite botika nga mona mimba nga na papa na ye botika na loba ne maloba onde na mesana na loba na ye na lobi na ye na pese ba bizu na simbi na ndenge tout na simbi na ndenge tout ti na komo vraiment ti na komi na mort ta ce qu'au degré bébé na nga 6 ans moi na nga ka moka moi si na zara na ye okoza mwana bato soko bandika kobota na ye boye bakindoke kotaka omona famille esali kinzonzi ke no efoto lia bana na ye poto pousser akendo bala mais bino bolie bana bozolia boye bien venir na bango lobiso ibaza banani oyo eloko moko eye na vitesse ya makasi donc etikeli yo ata tante donc batikeli biso tante toluka ata to réfléchir ntango ezalaki te mitalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate toyeba mpe koluka elongi ya nzambe c'est tout parce que ngai nayoki masolo ke manike lupangu baniau 2 jours avant mwana kufa baniau baocircule nga ezaka signe ya liwa déjà soki omoi lupangu baniau baocircule signe ya liwa déjà mwana wana aza so alingaki classe ata aza mpa na bango ntango aoleka ayebi keno na okota mpa memenike 2000 francs de dollars et des petites choses nana profe nalala pamba ndenge me 2000 francs wana ezalaki kozanga te mwana ya ki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango yo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie. Oui. Le seul artiste au batiaka musique naie na Air France c'est fallait pour parce que fallait un star international oh Air France
et négocier na fali contrat basigner na fali contrat soki oza pembe moto ya bachoko moto ya baproduit soko otiki mandefu ebele otie teinture babengi yo Koffi Olomide. voilà babengaka isi te. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit fidèle internaute Nabiso Nabengara ba famille, un grand merci Nabatutu Bazola Nabiso partout dans le monde. Merci na Romeo Poutou, artiste incontestable. Ndenge Bumuninga a na plateau Africa Elengi et pas Mike Lokamba, Ototi Matanga vraiment et Kotala Ndeko Nabiso Manique de John Ototi Pembutu Mbutu. Je pense que Bandeko Nabiso vraiment oboza attentif Yolanda Nabiso nazana Ken Piana na loboko ya mobali wazali patron ya filmu na filmu. Pe Mike Lokamba archevêque na loboko ya mwasi wazali patron ya Africa Info. Toko soloana bango par rapport ya marambo to tuko kuta et pas ya famille Manique de John Mbutu Mbutu. On a peut solo par rapport ya actualité. Déjà avant tout commencer, na pesi merci na Dieu le Père oyo asunga rabiso pe abate la rabiso. Déjà na loboko wa mwasi na robanda parce que na robanda moto ayambi biso a na plateau na ye Mike Lokamba archevêque o bazala rapé mingi na Manique de John déjà na opesa. Bonjour bonjour Mike Lokamba. Bonjour Peggy Titan et bonjour à Ken Piana. Bonjour la famille Fimuna Fimbu et pourquoi pas na ba abonné na biso na ba diaspora au batala biso donc on apprécie vraiment bonjour na bango place tout ba zubiso à cette occasion. Merci beaucoup Mike Lokamba to kende na ngambo ya Ken Piana Makizembe le patron de Fimuna Fimbu News. Bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Peggy Tita, bonjour na Maman Sidéji Mampata, Maman Pasteur, bonjour prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. En tout cas, basali anzambe nyo surtout basé par pays à travers le monde. Na pesi bango ka bambote, basambela ra makasi pona biso.
Merci beaucoup Ken Piana. Touti namatanga ya Maniké de John. Je pense que les lotang bomona qui information wana donc tout ça qui inde ngai nyona makilo kamba auto komiana. D'abord tant to komina na esika et pas ya ndeko na yo Maniké de John asepela makasi komona yo parce que toyebi que yo za ramuto ba tout d'abord ba impression na. Bon, premièrement nanu nzamba senga biso tolela na ba oyo bazolela donc Maniké quel que soit ba problème que vous allez ni mais na cause la jamais na mutema kilo que Maniké azui matanga ya koko na o nga na yebi oyo tozala na ye trop azwa même mwana ngope trop ba benga Maniké aza na matanga koko na mwana Jonathan Kadi makufi na lobaki po journée na ngeza la bien lelo fona mona nanu Maniké na koma nanu place matangeza. Comme ça, nasa la continuité ya makambo nanga mususu. Yango tobengana kina masa nanga Mike Lokamba. Po Maniké basite opena sali 3 umeli eza fimbu na Afrique elengi ya Mike Lokamba. Ya to sangana ki tokenda ekotala parce que soki lelo sengi peut-être moi difficulté moko boye to lukaka to sangana Mike to loba non biso ya msusu toko Zoam so charge ya boye to ko banga ninga ko se partager yango to tambola ki place moko pour to so mo ba engagement moko boye o to zwango ngana ye o peut-être to sala pe famille Maniké ka surprise. Merci beaucoup Ken Piana Magizembe to Kenesco na ngambu ya patron ya Afrique elengi Mike Lokamba to bi ke yo za mingi na Maniké to kindenge Ken Piana Magizembe alobi ke Maniké mingi ya umeli na bino d'abord tango yamba ki sango ba impression na za kindenge ni. Merci Peggy Titan liwa ezalaka sangwama wasanga pasi et va benga ngana tongo et puis va episenga ke koko Maniké kofi. Et en même temps, puis natanga on tozala ki écoutani biso ensemble avec Ken Piana, tozala na deal monto ando sala. Voilà, était que tu étais que humain, to bito kanga maboko te. To kitana nous sur le terrain, to pas qu'est-ce qui se passe réellement, raison pour laquelle moni jusqu'à présent dans to sali dans to bimité pour na ba business mususu. To simani zela inde si jusqu'à résidence ya Maniké. Tout le monde famille, tout le monde Jonathan Kadima, comment est-ce que vraiment on a touché à perdre mon anaïe. En même temps, Maniké Kokonaïe, tu juste te consoler bango, tout l'élana bango. Et puis, le moment c'est très important. Maniké, mon problème tu es à la mais la famille reste sacrée. La famille reste sacrée. Peu importe. Internet, mais il faudrait aussi que nous sachions famille famille fait la solide, raison pour laquelle Maniké aza parmi biso mibale naken a travaillé vraiment mingi na basit na biso apesi biso vraiment le beaucoup parce qu'il faudrait quand même tout reconnaître ba valeur ya batu touche quand même à mema na fimbu touche aussi à contribuer na Afrique Elengi TV mais mutu wana lelo azu problème mutu wana lelo passe na mutema biso ba patron ya entreprise to sala nini na mwandambo o biso to mo nango voilà on peut pas tout dire à la télévision to we bandenge nini to sala selon makoki na biso donc voilà. Merci beaucoup Mike Lokamba, le patron d'Afrique Elengi. Ken Piana Magizembe, tu as une famille à Maniké, tu as vraiment les deux familles. Côté à moi, si à Jonathan Kadimana, famille à Maniké, tu as Mbutu Ezali. Est-ce que Ken Piana a souhaité Nini, Bayokana avant Bakunda Mwana? Bon, non, et biso Pegitita, ezala famille à Maniké. Lelo, Bamatanga nyon surtout, sur mon famille kaka. Moi na beli maladi mo ba kofi brusquement bazoe ba sens nango te kotatone zalaka famille à moi saison mituna emsozaka famille mobali nde salibo famille mobali pe badutaka pe na famille à moi si donc eza makambo to ko lo bateke e bandi na côté ba Maniké kuna parce que eza ba polémique moko ezo sale maana que non il faut to kendo tali sa to ba famille ni sali donc et comment nango ka bongo mais eza bien te makambo o to comment mona lelo
okoza mwana bato soko bandika kobota na eboye bakindoki ekotaka omona famille esaliki nzonzi ke no efoto lia bana na ye poto pousse akendo bala mais bino bolie bana bozolia boye bi avenir na bango lobiso ibaza banani donc pona mbongo ya libala emso ndeko makoki ya kobala mwana bino nanu azuite ba famille mingi lelo bakoma olia bana na makambo wana komona nenga sabotisi mibale boye soki tolobi totikele temps abotisi so 3e photo gogola nanu moko moko ekoki te bagogoli mususu donc ya makambo esalemaka na bafamille presque ebele donc ngana aloba soki mpe basengi mpe kotalisa parce que wana ya bagrimance eza bagrimance yo ndimi mpe na famille ya manike bakoluka basakrifie mwana na bango oyo manike atokaka ntongo midi mpo azolukela mwana wana mbongo mpe bato baka na balangage wana mingi ezalaka bato oyo mosu asombela mwana ata biki te ataka ye apamba kuta asomba te atikala afutela mwana ata minerval te emso mpe motu aye na lisolo abongo emso ndoki kaka ye wana mpe kaka ye ndoki bandoki nde bayaka na molili fo tokende kaka mpo ayebi bokoboya amisala neti bomoni neti mutu malamu bayelaka bato badistraction mais je pense eza baide moko pena terre à terre soki mwana ngo bolie ya kolia ngana désolé parce que ngana yebi c'était on a beta mingi ezala kaka soko landeli pe bien okaka Jonathan kadima balaki nanu mwansi te ya bakubi so ba jole loto ko mwazo mingi na ba famille ka yango wana c'est ça Ken Pianelo oni okosenga na manike yo tobi que oza chrétien osambela pas pasteur Emmanuel Dodi déjà porte d'entrée déjà à liwa parce que aza kokone libosolo oni okosenga na manike faut faire parce que toki maraka epanza non tokosenga ka na manike te tosenga ka batu nyonso ba olanda biso oyo yeli manike koyela yo koyela ngai koyela Mike Lokambe koyela pende ko nyonso azolanda biso tomipesa pe na via prière ko mokili yango pena toye toa conscient que toa bapaya toa conscient que ata journal lelo boye toa conscient que koko kende pe nango elo nini elakisa ke yamsu ken pia na okomisa lobi kokomisa lobi ezaka volonté ya Nzambe sikoyo il faut tozala prudent parce que bato ebele lelo bamikosa kono nde na jeune boye nga pena na bando sambela ya na okoma na mo ba 60 70 mwana joda ataka dimake na âge ya 5 ans liwa âge yebanaka te parce que Jésus ye moko mwana Nzambe akufa na âge ya 33 ans donc to yebaka komi préparé déjà eropema erozana courage moi tout une église ça la bien tala nga nazalaka pe na monde à distraction nazalaka na valeur Nzambe te parce que ba pasteur ebele pe bazo pousser lelo bandimi ba pesa Nzambe valeur te parce que oya na église ba pasteur lokoso mbongo mateya malongeza te nga nakomisaka Nzambe makasi ndenge nakutana na prophète Emmanuel Dodi donc soki nakutana na prophète Emmanuel Dodi te ndenga aya mso esprit nange zo yenga ka boye nazo ebate na omba na wapi na yo bano benga mutabakisi kasi babenga ngaka mutabakisi menga depuis na botama na simba kisi te peki na simba kisi te na mvia kape lokwa mutu te nazalaka pe na complexité ozo comprendre nazalaka pa orgueilleux te parce que orgueil eza maladie orgueil eza maladie oyo ekosaliso masumu oyo kanaki tosala likola kozala orgueil mapeka boye osala biloko mobo bando memiso kaka masumu yango mona nga mondi ya orgueil nalinga yango pena te nga linga nazala nanga simple ndenge naza soki bolobi ken piana oza mutu okelela nga nakelela nanga nazalaka pe mwana ministre te nakola nanga pe place ya danger te natutaka pe tolo te ke nga naza na eloko moko boye mosu koleka baninga donc nga nakoloba bato mosu ken mikolo bapesi yo kara cher non kara cher ya nango problème te mais mutu mususu ana kar ya valeur ya kar nanga te mais so vivra bien koleka nga donc mutu mususu pe akozala pe na kar te mais amonaka mbongo koleka nga tomonaka pe bato mususu tozwi mutu neti PDG wabelo wango o atiki biso wabelo azalaka nde na bakara danger te mais atonga bachantier chaque jour na bakomi nyonso tout
siko donc na vie faut toyebaka kozala simple na vie toyeba mpe koluka elongi ya nzambe c'est tout parce que ngai nayoki masolo ke manike lupangu banyau 2 jours avant mwana kufa banyau baosirkile nga ezalaka signe ya liwa déjà soki pomoi lupangu banyau baosirkile signe ya liwa déjà point de vue quand na makambo tokuti na famille makambo mpe ya banyau okoka ezolela voilà na banana na mamaniau parce que tozwi nouvelle wana kuna balobi baremarkaki c'est Jonathan Kadima place azalaka oui et pas manike pe banyau bazotambola likola batol o biso toyebi ke mezala quand même signe na biso ba bantu na ndenge na biso ba bantu vraiment awa surtout ceux qui vraiment na bakoko ya biso bayebi histoire ezala vraiment signe ya liwa ya kufa ozomona biso oncle na biso mokonzi ava kufa tukoma pena to ana ndako etage mais bo sutuka na sembe ata 4 nyau ba koteli bino place ba uti ezoyeba na te ba nyau pena mona nyau nde nyau c'est dans ce bon mona nyau pena mingi bazoya na lupangu il faut ko kima mbangu ne dako kima pena mbangu na église parce que ezala pena signaliwa voilà ezala signaliwa donc wana pena bandeko bazala ignorant so bon moni mama kamabo na ba famille na bino en tout cas il faut vraiment prière ya makasi bozongisi ma bokemba na église pour que bobenga na esprit ya kufa na kati ya vie na bino alors par après na ina loba na logo kamoto kuti kuna entre deux familles voilà moni lelo biso ba congolais tozo kisaka ba pays mususu soni ozo comprendre tozo kisaka bango soni na sens ni tozala ba mentalité moko o lelo na kolo bango te na télévision parce que ça la bien te maloko la ozo attaquer ba congolais bien que biso pe toza ba congolais alors bref na ina loba totikala na ba mentalité oyo ya ba mauvaise intention ozo comprendre c'est-à-dire que kokanisela baninga mabe c'est-à-dire que olingi mutu akufa te so lelo mutu akufi omoni congolais na sepela lelo mo balobaka so mutu ye munene ono obésité bazofinga bongo ameli nini tiafwa soko kondi sida wana congolais soki oza mukuse babengi nani emoro soko oza mulai babenga baonani Serge Baka et voilà et soki oza mwindu babengi nani eza na comme Chaka Kong soki oza pembe mutaba choko mutaba produit soko tiki mandefu ebelo tietentir babengi yo Koffi Olomide voilà babengo raisité événement, Panapoto. Après 10 ans d'absence sur scène, mon papa Sika est hier. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement, Oyo, maison double S Pro et organiser mon bangé na concert. Samedi le 13 novembre 2021, Soukana événement, à Ouana salle prestigieuse, double mixte, avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres, le métinois de la musique africaine, artiste Oyo, Atika musique na défaut, pour Nakopesa Elengi, à Ouanaville, y a Lyon, de l'avenir Ban. Pep Mokole à samedi 23 octobre 2021, avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa, Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google, Akosepeli Sabino, Yelongona Orchestre na ye, Cultura Pays, Awana Centre Culturel, Yelodissé, na Lyon, Pissignan, Ekoyina Mabe, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betoué Bao différence yena, Kolinga te babetelo li solo, Eyo Kanye, Cœur de Bandina yo. Bon, soko oza na balox babengi yo mutabo vankuna soena non pas non tokota na mingi babengo nani tokota na parenthèse wana tokota na parenthèse wana te alors nando lo bandini que
Et moni lelo toza na culture moko izo aider biso te na communauté congolaise na biso. Lelo ka liwa ekomika moko bato bazo baso te liwa pesa naturel. Ozomona liwa eza nzambe. Ekomika soki mutu akufi o tokende kotalisa mutu te mutabomaki yango. Na oki famille ya mwasi ya mama ya bana ya Jonathan Kadima oyo bazo se plaindre que il faut pas qu'il y ait des quotas, c'est pas à Banganga. Oh, bah, quand il manikendo qui. Voilà. Il prince Badia. Non. Bah, bien un prince Badia. ndona na mso na ba aventure ko famille à moi si ba moni ono yé kaka na internet na yalo baki fa domine ah poni batu boye matanga bo raisonner bongo pone est-ce que maniki ko sala pena bongo pona koko na evum Déjà l'air bozo le babo kende pa yanganga. Au sous-entend quoi? Bokangi déjà famille ndoki. C'est-à-dire bokangi kadima Jonathan ndoki, bokangi maman na ndoki, bokangi non bokangi bango bandoki. Mais moi je me pose des questions. To komi wapi tozo kende wapi na esprit obis tozala na. Bato bokanga ndoki, nde bato bazala ko bokola mwana ngo, bato bazwa futela mwana ngo Minerva, nde bongi bokomisa bango so bandoki. Mais mwana ngo amsu kotala bato balinga bakanga manike na mwana bandoki. Vous savez combien de fois Maniké a beaucoup souffert pour la mona. Ngana yebi Maniké comment est-ce qu'elle vient, elle venait tout souvent avec que son âme repose en paix, la petite OK, n'âge à 5 ans, n'âge à 5 ans. Maniké va nakoyane a mettre foi à la maison. Alinga kaye makasi. Elle portait le soutien, l'amour envers cette fille. Donc uzomona. Alors les mona on a accueilli, ils a souhaité décision ensemble, ensemble. Alors comment famille ko kanga bande on a biso na ba rien penser au bango bazana. Est-ce que bakoyo kana déjà oyo bandi boyena bandeli est-ce que moi na wana kokunda. C'est une obligation, il faut ba yokana. Mais pour le moment toyebi makambo tambola na ba famille na biso. Pour le moment c'est difficile. Nde ozomo na famille moi c'est zoya rando nango. Famille moi c'est ya mobile pe ah bino bokangi biso ndoke ça va bino pe ozana na kwena bino. Mais pour le moment c'est vraiment difficile famille moi si na famille ya côté ya mobile ba yokana. Mais c'est une obligation, il faut bazala bomoko bakunda pour que l'âme aussi âme ya mwana na biso ami wana ezala kimia epema na kimia lokamba yango ngana waloba famille moi si bozoya bozoloba loba na c'est que ikozala msusu Jonathan ou bien mère ou bien zo sala bien te na ndeni parce que toyebi ba aventure oyo ndenge lekaka ndenge Jonathan pesa na mbongo libala te toyebi ba dusola kawana de place ba famille beleli akabana. Voilà. Aujourd'hui, c'est une réalité aujourd'hui na kati ya mboka na biso. Kana bien soulevé hein. Voilà, le lot est comme la réalité. Le lot ceux qui obali mona moi cité obotisiye o memingambo na sensini. Famille oyo badongolo miso. Famille cause la famille moi si par exemple mingi famille moi si ba moni ke non obotisi moi na bango 100% bango ba zo ata mo mbonga café. Deuxième mois ya kadima ozomona mon deuxième mois basala ngende bakota na système ya kindo kitoloba ozomona pona ko benda ka bana wana epesa yo courage okende ko bala mwana bango donc les trafic mo zo sala lelo na lobi ngo bien za trafic zo sala lelo na kati ya Congo tolobi te ke famille wana esali bongo te tolobi a majorité ya ba famille basalaka baje wana komi réalité na bango lelo trafic wana ekomi réel pas na bango pe ba ko c'est la d'une manière générale toujours ba d'une manière générale toujours individualiser batuté donc voilà toujours ba d'une manière générale ka o ekomi lelo donc voilà c'est pe la kana bango na c'est pe la kana musa na titan. Mes condoléances mon frère. Ouais, merci vraiment les facilité. Les facilité na bisa les facilité. C'était moko loni vraiment na pasi. Taka ilanga moko loni mana pasi et puis langa ngo c'était ko tika rango okay to boke lango suma chaque jour. Na zakana petit, ngamla kendo tika na classe. Vous comprenez? Donc passion na yoki donc na tuni nzambe eza nini pona na yebi kutu msusu kutu za rata asala ta moi fièvre bo peut-être moi novalgine moi nini moi diclofenac forte moi nini pecha qui moi bien OK ça allait que singa non moi naza maladie les mêmes jours wana na ke pambo na bundi na sombi bakisi banini donc
non mon petit bien donc moi donc à ben que maladie que oh t'es maladie moi au métier abani maladie mercredi jeudi le 11h vendredi maka moi moyen tetoyer que dans l'hôpital pe atikolo la mukate ko moi air moko yo ibikaka na moi ba docteur ba meki na bité to abatu nazana mwana ngai na yebi ndenge alinganga ndenge pe na linga ba docteur botikela ngano na meki mana memi na soli na a bouger le boko à gauche a bouger le col à gauche donc na bengi docteur na tala ina pour na mutema ne kité mai comme ko beta tina 50 kité qui vraiment pour na batia le mo ay contrôler cœur tita on a simbi docteur kuta oh nini kasi ko tout aller 50 mutema matiti na 80 comme na 89 boy ba biso comme ka 95 à se rétablir mba mo bosombele ba dolé par rapport à zonga bien l'état kana bimina que somba dolé wena zonga boy 19h wana bébé na ngai na mesando na mesana na effort bébé yo mon âge ni dans 5 ans donc ana 5 ans dans les 30 août on a ça 6 ans na qui peut le anniversaire ya petite sœur l'anniversaire ya petit frère na ya petit frère na donc les lunes azaki des fêtes les lunes azaki des fêtes par rapport ya jeka yo bi des amours réception bani bonga bo sala bien nyonso wana na tabu donc non ti sikonomi tuna na sali nini na iba ke loka mutute nazoki loka mutute soki naza nango te na omela mai na lali soki naza nango ba petit bali donc petit akola vraiment donc yo yebi kinde to vivre dans son père de son moins à 6 ans non il était passion nazo yoka de nazo mona ndenge ya consolation na moto non c'est ngara nzamba pesa ngaki moni pe grande mère na Maniké de John Tambo ya Mbaki Sango est-ce que vous voyez qu'on maîtriser maman Maniké bon yo yebi ngape kutu na ngai kutu place talaka ngai papa donc ngai kutu donc pas c'est talaka na sengi ya tanzambe tango ba yusuna akati motema na senga tanzambe bo pesa ngai na simba enano na mekano pende na oki na msusu pa ko la mo pour tout monde pe na comment croire ce qu'on a miracle moko nzamba c'est la miracle moko oh na una monati pour nga akema nga mona mimba tu na bité botika nga mona mimba nga na papa na ye botika na lobane maloba on est na mesa na lobana ye na lobi na ye na PC ba bizu na simbi na ndenge tout na simbi na ndenge tout ti na komo vraiment ti na komi na mort tasko degré bébé na nga 6 ans moi na nga ka moka moi si na zara na ye na kendo tiki na atana koti 4h na bi ke 6h fond le mgana koti na classe moi so bilo ko ne mankenga na premier trimestre habité moi pourcentage à mon kena je vais pas te faire un cadeau na signé que bulletin mardi Maniké Toyo Kisango déjà ce matin Toye Tinakati Esika na habité Maniké bandeko ba Holanda biso je pense que Jonathan Kadimasi à lobby Maniké bungisi kokona ya liboso bato balingaka yo bato pe o balingaka mingi Maniké ndenge alubaka ndenge Maniké azalaka mais lelo Maniké bungisi kokona ya liboso vraiment za na mawa makasi oto lobake parce que ko bungisa ekela mwanzambe ezalaka mais loko mo facilité Maniké ko ekolobani eloko aloba eza te yaya omoni kokaboneza pasi elo mosusu eye fo yeba euti wapi ekoti ndenge nini oyo eloko mo eye na vitesse ya makasi no etikeli yo ata tante etikeli yo donc batikeli biso tante toluka ata to réfléchir ntan ezalaki te mwana asali fièvre mo boya moke basali examen oyo aza na malaria na malaria lobi nango na bengi ndeni bolali ndeni oyo te mama azomibwaka boya na ye na okoto oyo boya na ye tomemi na hôpital ya monene makili esili na fièvre ya mercredi na jeudi impossible nake soma makila na ye bandi otia ye makila bave na ye mona na su te kokufela ezaka mpasi yaya kokufela ezaka mpasi makasi na ekufela bato oyo nalingaka mingi mais lelo mpenza donc eza bafungoli blessure na nga mwana wana aza so alingaki classe ata aza mpa na bango ntango aoleka ayebi keno na okota mpa memenike 2000 francs de dollars et des petites choses na profe nalala pamba ndenge me 2000 francs wana ezalaki kozanga te yago ayebi mutu nyonso ayebi akasia mutu nyonso otala émission na nga okande na lobaka ti nga koko akasia
nga koko akasia so meke okoka te nga na koko akasia me bazwi nga akasia bazwi nga mwana popi na nga mwindo nabota mwana mwasi kaka moko na ndo esa Jonathan Ngabi mwana na nga nasokipaka na ye non talaka papa ni mwa asokipane à 100% nga nasokipane à 100%. Ta dimension mwana na linga na bali ana nga kutu koloba te mutu mota ko ya aya na nga mira azang sa utindela ye robe azang sa utindela ye sac donc aza mwana moko oyo vraiment apesi pasi ya makasi mais na osenga liboso merci na ba abonné à Fimbu na Fimbu merci na Ken Piana toyeba bato balinga biso na tanga pasi merci na Mike Lokamba archevêque tozana ye awa toyeba ratso tolinga na kaya solo na tanga pasi pona tango no yeba bato balinga ngai so baza mibale so baza misatu pona minute openda naza na se na osa assemblante chimene osa assemblante na se ya goriti merci ya goto bundi metoko kite yaya ozaki wana na biso lobi na telefone obenga tina kati ya msala merci yaya merci goriti Louvezo merci beaucoup na bosana te moto ta ko nsala acte wana na telefone na obenga mbamo ki otie mbongo boso wa makila non eko sala mate mais yo sala ki yango merci goriti merci nasengi merci na bato nyonso de loin et de près. Merci vraiment. Ouais, merci mon frère, merci vraiment. Merci beaucoup. Comme moins rare, sur mon inabimbo, c'est qu'il y a eu un problème, un gros problème. Au nom tu perdre nièce nanga, donc on doit bien plus ma nièce d'amour. Moi donc on doit déranger et tout. Donc c'était vraiment une fille très très gentille, une petite vraiment gentille. Donc non comme si siko non comme moi fort non comme moi pourquoi si bon moni na til net si bon na boyba mon ami na maninga comme parce que j'ai beaucoup versé mes larmes surtout hier na moment où na azalaki sous-souté donc ça fait vraiment mal. Sangotan vous qui na famille Nabino na habité votre maman Nabino maniqué de John réactionné déjà parce que Ken Piana topé sa témoignage abi maniqué mingi alukela andi le roi moi malgré que papa n'a a supporté à 100% mais maniqué aussi elle faisait partie. Ouais bien sûr c'est exact. Il y a une mère ko daïgo moi un mo biso boy. Abeta biso ya mo karaka nenzala kaka mère et tout mais un mo kara mais koko na e wana. Ya ndo bengi koko na e ya bolingo donc la seule koko ya moi si na vie et puis la première aussi. Donc à âge à 5 ans akasiatiki biso c'est vraiment douloureux. Na ko ka ko lobate soti na lo baboka pour nota ke noté aza vraiment nièce na biso ya bolingo o maman mère na biso azalaki au moins sora bimi boye akekoluki do alingaka te bayoka ayoka koko na ye azolela nzala o mémé je veux ça mémé maniqué ya bingaka mémé maniqué je veux ça je veux cela je fais ceci de voir maramo ndenge komi c'est un peu triste mais makambuka ya nzambe ka topesi ka nzambe ka merci. Je pense pas bientôt vraiment mingité na habité quel message ko copier ça na bato ba yebi surtout libota na bino mobimba bandeko bazolanda biso partout dans le monde ou ba yebi prince babia artiste nengo tu perdre pe nièce na je sais pas au lancer message moro boye d'amour na bandeko no so ba compatir ma wana bino. Ouais nani singana no merci belé na bato yo ba suiton na bango bazui ba parole na bango yo souhaiter biso ba mes condoléances et merci na ba et tout bazolanda biso et puis elonena lo basu c'est ça que batika plus maniquete batika famille ote famille toni mais bazolanda biso place bazali wana et famille kadima donc batala ka o ekoleli bandeko na bango batala ka o ekoleli leki na bango yaya na bango master na bango Jonathan Kadima ba biso ne surtout oyo donc ba meke pe ko songa libota oyo et ça l'a vraiment bien na ka o to sans nango donc c'est singa vraiment ba financièrement et singa mambo ebeleza na kati yebi kaka ndenge mamuka ndenge kendela biso moko to ko ka mpena nyonso te donc yango moni to singa un peu plus ka ndenge zala kaka
ce qui vraiment que ça moi effort wana ya ko aider famille tout ça donc pour na makambo qui est bien. Voilà. Vous avez un numéro de téléphone ya maman ou bien yo moko pisa numéro de téléphone à tout ba ko benga bino pour na ba compature ma na bino. Ouais eza numéro mère eza plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Bon, on a habité. Est-ce qu'on a pu ce numéro? Non, c'est pas un problème. Peut-être que benga maman et les quartiers, bah benga père. Bon, il y en a isa plus 243 90 70 32 972. Plus 243 90 70 32 972. Donc le numéro est en moi. Et puis on a habité sur le Bassou-Sonini. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Na baino soto bazolanda biso Nadar Joker yo yebi o ekoleli tala kaka et maman na biso maman Goreti le voisin na baino soto bazolanda biso ya Orlan Zolo tala kaka ndi mangamlingi komeli. Donc c'est vraiment triste. Et puis Naomi la richesse na ndenge ya Belgique wana donc batala plus bakao et ça la bien. Merci beaucoup Ken Piananavite soki towe longana sija matanga parce que ce boza na dernier mois ko loba soit conseil ya ko édifier concert na bino maniqué de John rapidement na obana na Ken Piana soki oko ko édifier ou bien conseil aux alango ya ko loba maniqué face à la caméra. Non ngana loba na pesa na mekosenga moi to conseiller pe ba famille na biso kala ba mama na biso babala bangwana ba mungwa na makasu. Lelo ko bala mwana mwasi ekomi vraiment il faut que ça forme ko bo o eleki même il faut a comex. Lelo soko tali ba facture ba commencer nga biso lelo ils ont découragé ba te belé mso ko bala. Toi na biso na volonté ya ko bala. Mais ero kende ko bala, ero kendo senga facture. On a pena ba selio facture. Bon sengo pena Jeep amer hein. Ba préciser pena Jeep amer HD nouveau modèle. Oh. Couleur noire, bamsou couleur à pembe. Lelo toyeba ke babala ka mwasi soit na taba soit na ngombe. Est-ce que bike ba famille belé ba comme senge lefa? Mais na ba famille belé ba so décourager ba faut pas rigoler. Lelo vraiment ba te belé ba so souffrir pour na ba famille hein. Donc ça fait ezobimisa comment dirais ezobimisa vraiment qui mouté maman d'ailleurs d'abord il y a famille qui lokoso ya famille vous aussi un bon alibala oh ils ont la même prix avec le bateau vous pouvez imaginer mais c'est vrai ndekunanga bazo c'est un bon alibala moi j'ai vécu bambonga ba ya libala mususu mon a pris ya bateau il y a quand même des familles qui s'enrichissent na mbonga mabala ya bana na bango. Ils n'ont même pas les soucis de leur fille au bazo balisa. Il faut y bango que batunyon son avis toi na bozundenge mokote. Depuis papa na so caméra à balaka batwabi après ça facture $20,000. Ba famille nyon se zo lukaka $20,000 wana. Mais $20,000 ils a pris à bateau quand même qui lokamba lobi ils a pris au sombi bateau pe bando c'est lo kintia sambandaka ils ont lo pe mbongo. On s'en pas. Donc il bat la peine bébé. Ceux qui moi si dans quel on a ndenga Congo. Ceux qui mo bala bali moi si et qui a ça là qui va dépenser belé au moins démarrage na bango ils ala bien décollage ya vie conjugale na bango ils ala bien té au moins encore 2 semaines boye nzale koti na ndaku donc babali tikaka babala pour que famille soit satisfaite. Ce n'est pas du tout normal, c'est inacceptable ça. Donc voilà. Quelle période est-ce que succès a venu? Bon, au moins déjà déjà famille la saka lokosomo bweba senga neti banginda biloko wana ezaka po ba mariage et la ba couple au monde ezu ba problème emsu mobile bakangi ke prison emsu mobile azu problème songolo emsu mwasi azu problème pakala tout le monde a besoin plan ngope na au mona bate belé baza soit na prison ka makala au mona ka bate belé baza ba oti ko bala na kala mingi te ba problème côté li ba oyebi yo moko exemple oyebi eza belé donc nalobi mabe Merci à Roméo pour tout l'artiste incontestable. Yann Diams. Après mariage, moi problème moi mon nene yeli na vie. Donc mais en ça la maman na dépense des gars. Maman na mutu babala ki nega na mungu na likasu couple fandi kimia et qui ne peut bien à l'aise.
Donc c'est ça. Merci beaucoup Ken Piana. Directement tozo kota na ba actualité. Na loba yango déjà Ken Piana Mupanzi, Mike Lokamba. Dernièrement la fois passée, tozayeka na makambo à propos ya Maniké de John otolongo na mama matanga to koti na mambo actualité ndenge ezalaka ba fidèle internet to balinga biso. D'abord je vais commencer à Mike Lokamba. Oyo. Actualité ni sous de l'ozayeka matanga. Te to ko kota ba actualité te. Ba ta biso vraiment. Ba actualité to loba. Te émission silite. Nazu bino de. Pour nazalaka na Ken Piana makise mais nazalaka ne trop. Mike Lokamba. Ba na biso monde entier. Na yambeki Ken Piana na plateau nanga. C'est comme si on peut ça Maniké conseil. C'est-à-dire qu'on a compris. Toza na moment pena Maniké azana matanga esenga tosenga ba ndeko na biso ba Holanda biso ba soutenir Maniké. Eza pena moment moko boete ke ya masolo lingi okota wana ke ya ba conseil te et ça la bien te. To fungola mitema ba ndeko ba Holanda biso. Basunga ndeko na bango Maniké de John babosana nanu balimbisa bamelana mai balimbisa bilo msusu ba soutenir ye na matanga ça biso. OK. Merci beaucoup Ken Piana déjà habito longola na sujet wana to le bela affaire disque d'or ya Fally Ipupa ko ksima mbutu. Disque d'or jusque là. Disque d'or e koti suna matanga. Oh e kota kakati. Ezo ko des actualité. Eza ba actualité. Oh nazo comprendre te bino mbale bozo boya nga bonde ni na bakesi. To longo ya liboso. To longo ya liboso za ba actualité. Disque d'or e suna matanga. Kasi to lo bela ngote to koti na ba actualité. To koti na ba actualité. Je vais commencer et pas Mac. Ken Piana. Ba te belé lelo ba critiquer disque d'or ngo tozo ye ba te ti lelo. Fallait ko ksima munionso. Disque d'or na minute so ezopé sa main. Merci. Comme on continue ma solo disque d'or na éclaircir na nubatu. Est-ce que bi lelo na Congo les seuls artistes au batiaka musique naye na Air France c'est Fally Ipupa parce que Fally aza star international oyo Air France et négocier na Fally contrat ba signer na Fally contrat musique naye tuna ba leader tout ya Congo o bagenda poto ba voyager partout. Na Air France soko koti les seuls artistes et musiciens congolais oyo bapokama musique naye na Air France c'est Fally. Tous les musiciens oyo ba mataka Air France tozo ba héritier ba papa chéri ba président Wera ba président Kofi nyo ba fabrique mutu nyo sa mataka Air France. Il faut mi comme sambala moko fanatique ya Fally Ipupa parce que Air ba repeso casque o ka musique les seuls congolais oh ba musicien congolais nyoso ba yokaka na Air France Fally Ipupa contrat oh ba pese mbongo par mois pour na musique na ebeta leader wa contredire aya aloba ke ngape musique nanga babeta ngo na Air France oh pa ko boya aya aboya ke ayokaka Fally na kati avion Air France te aza le seul et l'unique donc Ken non disque d'or avant na kota li solo disque d'or il faut na personne ba valeur ya Fally Ipupa depuis musique ya Congo banda batika la bête artiste congolais na Air France te Fally Ipupa kaka batokos na ye wana o bino bosala la polémique ezobeta na Air France banzembo nyon surtout mundela classé tous les chansons ya Fally aza le seul congolais depuis musique banda marambo ya disque d'or disque d'or na mona kutelo ko lo bate parce que to lo babambanga pasi ba minu pasi non kasi boza pressé bopo boza pressé neti ya nini neti Fally azo sala course na nani o aza na même pied d'égalité ya ba vente na Fally na to lande na ndenga snap Ken Mike Lokamba mutu moko te to chomona ndeko na biso ni note bango babeta ba style mo international nino autre chose disque d'or msusu na semaine passée awa nino azui ana ngwe bela ana ngwe plus de 100 mais Fally kaka moko na ye alingi azwa kaka moko na ye o alingi azwa bozotiela ngo pena miso ebele boy parce que ngana yabi Fally o ezaka disque d'or aliboso zo fungola nzela deuxième ekoya troisième ekoya quatrième ekoya Fally ko ba 50 disque d'or siko na moko apamba déjà zo pesa bino palpite et bon era ko sango siko 10 parce que disque d'or bah non mais tout c'est un rapport mutazo disque d'or Fally asa kokisi surtout la bango kuna kakati ba préparer ka jour ba pesa c'est tout na pas Mike Lokamba question na ngeza boy
disque d'or certifié, Nathalie a vraiment une analyse. Tu peux nous parler de disque d'or certifié? Autozela ya Fally Ipupa. Je ne sais pas ce qui y contredire par rapport au Ken Piana Loba. Mais jusque-là, les Congolais, les Quinois, la diaspora, le monde entier, il y a disque d'or ya Fally. Il y a disque d'or certifié. Mais jusque-là, tout le monde a. Très bien, je pense que tous les Warriors vont talanga. Wario, non, Kanda par rapport à quoi? Non. On peut pas. Les propos tenus s'engagent. C'est ça, et puis chacun de nous a sa vision. À sa façon de voir des choses. Donc, donc voilà, il faut toujours tout tirer la caca dans le vrai sens. Alors, d'abord pour un disque d'or de Yafali. Oui, mais il faudrait quand même tout rappeler la bateau. Qui est cet artiste et musicien? Biso tokomi kolenga tozomona lokola za compétent, tozomona lokola sala eloko te na kati ya mboka, tozomona lokola sala eloko te na kati ya Afrique. Mais aujourd'hui Fally il est puissant ndekolanga. Moni disque dit tunga itolenga biso ba congolais hein. Tous en a confiance c'était na muto to mona que non. Il n'est pas actif, il n'est pas puissant, il n'est pas fort, mais parmi lesquels ba critères oyo il y a des artistes lelo où il y a la fierté dans le monde mais Fally Ipupa na kati ndekolanga si vous c'est la montée comment il y a retourne à disque d'or mais aussi longtemps dans notre possession parce que moi je reste toujours dans la vérité dans notre possession tu es que bah chiffres réunion surtout déjà au nombre n'est-ce pas des téléchargements des streaming où c'était prévu que ceux qui ont commis éligible Fally Ipupa déjà aller à kokisi yango sikoyo toya les na ba polémique toya les na nini disque d'or soit pesi on a moins ôté mais attends quand même il y aura le temps pour remettre yé disque d'or bis tout le monde a une procédure les assurances qui vendent boyé qui 500 1000 exemplaires 100 000 exemplaires tout le monde encore en bon mais il y a quand même même sous après yango il faut même sous la formalité monsieur c'est senga on peut pas alors qui ni staff il y a mouvement il y a Fally Ipupa balobi que non et kota qui na retard peut-être peut battre baser la peine en retard wana mais yango te mutu et comme ça soit indifférent dans l'artiste que tout le monde a sa forte tout le monde a sa puissance le lot hein, on doit se le dire Fally Ipupa être très fort bien que chacun a un musicien na biso mutna mutaza na ba valeur nae aujourd'hui Kofi Olomide a na valeur nae on peut pas aujourd'hui parler de Fally Ipupa sans pourtant parler de Kofi Olomide vous comprenez mutna mutaza na certaines valeurs nae oyo azana na mboka nae na mboka libanda mais le problème des disques dit moi je pose des questions est-ce que tolenga pour na Fally Ipupa est-ce que Fally aza consommé en Europe, était vrai ou faux? Il est consommé. Fally a consommé en Afrique, il est consommé. Au moment où mais aujourd'hui nous voyons plus beaucoup de à côté de la positivité à Fally Ipupa. Il a pu réaliser un concert Yamine na poto. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Fally sera bimisi album le Kouta Mabete il est inapercité. Alors, ma valeur est bongo. On a reconnaître qu'on est devant la télévision. Mais sauf que, néanmoins, chacun de nous, nous avons précisé à ce valeur. Nous avons une valeur naïve. Donc voilà. Ken Piana lo mo yelinga namoni te batumo batuna ke babi ke double Bercy Zalaratie. Ok, ne mo kota bien yom to pesa pe ba fausse information. Nengo pesa ki information mo la fois passé ko kotaki au moni concert exacté novembre yango pe bazongiselo balobi ke kende ko vérifier double Bercy et beta maraté Johnny Lida beta yango te même atana na beta yango te mais comment peki tita mutabengi wana za mutu ya fere abenga nga pe alobi za muta fere ndienda senga ki be exercice wana nana ba voice na izali double Bercy ozalate na ndeni parce que double Bercy za artiste nda programme ngwa sengaka ke nana besoin na beta salo 2 jours
Ouais, abeta double zénith. Est-ce que Johnny Hallyday abeta double zénith? Et ça là qui a volonté, il y a Weranson. Fali Bandu le Rosonga Awa, abeta double berg. Yassir. Mais quand Fali a beta double berxi, abeta double accord arena, abeta omoni salon nini. Zénith. Zénith, il fallait une semaine, lundi, dimanche. Mais là, Magambo, appelé double Bercy. Zénith, il fallait une semaine mobile. So, il peut c'est la vie sur un concert un mois mobile. Tu vas du 1er au 30. Poto, Kangara, Toblo. Mais nous sommes déterminés. Il a besoin. Fallait ça la Makambo et ça les manas. Oh, à ce point, il y a que double Berxé à la ratine. Oh, il y a la ratine à Tsansini. Abeta Johnny Hallyday abeta moté. Mais abeta moté parce que à s'intéresser qui cobeta en double té. Les arabes comme producteur na artiste, ba yokani que non, ça l'autre obeta en 2 jours. Double zénith, ça va ça là il peut pas bon. C'est là les sola pour qui on habité par rapport on est aux chité par rapport il y a double version la Fali balobi que Ken Piana qui n'est vraiment correct. Non, Izali zela awana Congo à Kinshasa wa concert ni betama tout le monde a appelé à l'andissa yango n'a tout ça qui le même était la zone non na kinawa na o l'andissa ya ba jibe à papa Wemba 3 jours à concert c'est ça Congo non c'est une production papa c'est une production il y a production mikete pour ça na même podium papa Wemba avec Weranson tout le monde a joué bien avec Weranson bat zela joué bien ensemble sur le même podium avec Weranson bazoa en côté mais le jour là il y a concert il y a Memiling et pardon il y a Grand Hôtel oh le comment pour le mana bazu yango donc voilà il faut quand même koloba que non ils ont contrat ils ont magité ils ont magité mais le problème n'est que dans le but que fallait obéta double zénith double Bercy double arena mais 7 jours il y a Zénith. Mais c'est possible aussi. C'est possible aussi pour un artiste mususu. Mais ça les solo. Parce que monde a besoin car makambo ba Covid longwe. Schengen est zone normale. Ba déconfiné généralement. Au moment là concert et aux ongs à norme comme il se doit et aux ongs on a poto. Pas toi fallu on n'a pas bête à concert lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce que vous avez dit, et là où elle est là, tous à la sincère paix à un moment donné à la télévision. But vous avez dit nin, but vous avez été, soit vous lundi, but vous avez été, soit vous mardi, but vous avez été, soit vous mercredi, but vous avez été. Non, c'est faux et archi faux. Peut-être na croyance ça va te mususu. Ndenge moko pe na artiste mususu pe onga na ibi na katsa mboka, nanga. Soit vous avez été concert du lundi au samedi et vous allez toujours plein. Donc c'est la même chose. Et ça force ya mutu. Et puis dans le moment où bande on a biso ba diaspora ba nanzala, ba na posa ba consommer la bonne musique. Donc voilà, c'est possible papa. Merci beaucoup. On est déjà à la fin. Ken Pina, je sais pas et là on est au Koko Bakisa parce que tout comme na souka, na pesa pe dernièrement on a Mike Lokamba, na habité déjà balandi biso partout dans le monde, na habité ngana ngato sola ka masolo mo c'est impossible que to sola masolo mo très facile. C'est tout ma solo net ya basal qui est à la raté à Robeta. Wana ma solo mo facile o fallait ko ça na producteur tout solo ma solo ndenge fallait zo beta na Air France. Wana li solo mo c'est impossible pour ba classer musique ya congolais mo na kati ya avion na Air France. Mais fallait azawana. Air ko ba artiste mususu ba beta bango na Air France té. Pourquoi bosser la mo polémique té? Poni bosser la mo polémique té parce que faire so ya côté Air France pour que de France. Comme Rambama Fantique a fallu, papa chéri, so ya côté Air France pour Akende France. Mbalamoka comme fanatique a fallu, héritier. Mais fala na Ken Piana tangi comme faire. Mais là il a na combo ngana tangi. Héritier, so ya côté Air France. Avant comme à France. Alors comme dans Mbalamoka automatique fanatique a fallu parce que les seules musiques au Bogoyo kaka ya ngwana. So artiste moko aya contredire ngaki, marambo ngana lo banal na okosa. Comme ça, nous avons des preuves. Nous avons des musiques ou artistes qui ont boya makambo Air France na oloba. Na kitisa na nous na l'accès que na musique au sala et l'autre côté. Mutu Air France c'est qu'on dit mako signer contrat na fali pour pas bando beta musique na kati ya avion Air France.
bozongo lipa na nguba c'est Apolline Lumumba RDC Monde Adel Joko Bagou danger vient na Louison Mbata na Cape Town bande ko nyonso bolandi biso Shadrack le grand manager c'est bambote Louison Mbata na Kepa na PC Mbote Louison Mbata miela que no beta na Cape Town miel Burkina ye ouais ça la wana miel de Aidor beaucoup là voilà na PC bambote ba on a biso na Cape donc voilà dernier mot non on a CPLI on a CP de partager le même plateau ensemble merci à Ken Piana et to valoriser culture on a biso to valoriser ba musicien congolais et puis moto yo tout le monde qui a fort à dominer il faut quand même tout le rappeler vérité à un certain moment voilà félicitations à ma mission pour ça na pomper makasi donc nenga lobby Air France Air France bon, jusqu'à présent dans un on a prévité hein, pour confirmer je vais appeler les agents de Air France dans benga kata na internet je vais voir directement si cela est vrai hein, donc bravo aussi bravo encore parce qu'il n'a pas ça qui est déjà ce pela qui est flair bravo à toi l'artiste mais il y a encore peu le temps il y a bande comme sous-soupé oyo bakoyape et voilà et au lobby babunda bana na orante babunda voilà merci mais on a précisé le comment on peut pas parler aujourd'hui de Fally sans pourtant parler de Koffi Olomide voilà merci on est à la fin de notre émission quant à moi je dis APA Award Prestigious World 2020 on Hollywood, Breaking Heights. On se retrouve à la prochaine Roméo Poutou. Bye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fally a bato elaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.